nazo ma créer bakambote maman ti bakbo maman wana na li zokende oyo parce que yo mo to bengi ba na e ba ya c'est mari mais na pesa ki numéro ya mwasi tango solo ki na ya lobaki ni lobi makambo ya biso ebele bazane loko basalite bango balobi ke totika ki tozo kipe ete mais pour la maman moi to kotango en tant que président ezalité vraiment limite ezali naza président ba musicien chrétien ya Congo mais naza président ya ba famille biologique té alors kuna tozo ke ndenge moko ya respect Elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci beaucoup à tous les fidèles internautes. Merci parce que vous avez pris désormais rendez-vous avec Tonton de la presse, Juvenal Kibala. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, en Belgique. Vous qui avez choisi Elengia Congo TV officiel pour des informations, pour l'actualité en temps réel, avec Tracy Mbelenga Pro, la même magique, là où repose la confiance de Glody Diasuka Mbelenga, la million de la presse congolaise. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Mesdames et messieurs, comprenez qu'aujourd'hui, nous allons parler par rapport à l'actualité de la disparition de Maman Sophie Batekila, maman de Marie Missamou, ce soir dans cette émission avec Tonton de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, par rapport aux vérités, par rapport à Yabatonio Sobazozela, Bokoyeba, dans cette émission, autre que Nango, étape par étape, Naïbi Kaboza est belé parmi Bissika Bozali par rapport à Nenge, Tobana déjà qu'on lancé na émission analyse Yalelo, Bokozwa, secteur par secteur par rapport à la disparition il y a maman nangai nabi ke ça la passe na batebele ya kobungi sa maman Sophie maman oyo bomona kepe pas il y a pas longtemps na banda kuna bino ba télévision na bino dans cette émission. Mesdames et messieurs, je vous promets que nous allons parler avec nos cœurs. Voilà. Affaire maman Sophie Batekila, maman ya Marie Missamou bande onanga bino boyebi azali maman ya Marie Missamou. Marie Missamou famille na bango za famille ngolo oyo ene c'est Yamwasi za kombo na ye biologique te ba botela ye mais zaka par rapport ya kombo ba pesela ye parce que ya aza grande sœur ene ya ba letunyoso yango na ba bengaka ye Yamwasi. En d'ailleurs, Yamwasi, azana kombo na ye biologique o babotela ye. Marie Missamou azali mwana ya Changu. Abotami na Masina, famille na bango na quartier sans fil. Ba o bayebi, quartier sans fil, juste na Masina, awa na Arrêt Betani. Ane oyo kaneto baki aza ane moko ya pasi, ane moko ya souffrance. Oyo tobungisi mwa bastar na biso ebele Marie Missamou, Papa Wemba, Cellulaire, bande européen batiki biso pena mwa ebele. Maman ya Marie Missamou ne baloba ke na libota nyonso. Il faudra mutu moko fois à la leader. Na libota nyonso. Notre awa na libota ya Kibala, le leader c'est Tonton de la presse, Juvenal. Na libota ya ngolo leader ezalaki Marie Missamou. Et on a peut-être beaucoup mona soki tokomi kokende na famille ngolo tozoki nango par erreur te parce que yaki na mutu moko azalaki wana mine la lumière na simana bango na simana Marie Missamou bango pe bayebani parce que ça n'onga te que Tonton Juvenal la luara ser moko bonangombo ya Yamwasi. Non, c'est qu'il y a un moutou moko wana qui koni bandeko oyo basola na biso boyebi ke maman Sophie de chat auté ko tika biso maman Koufaki. Mais qu'est-ce qui a fait la disparition de maman Sophie après savoir 6 mois après ba okunda mona na ye?
boyebi que maman Sophie azaki accusée par défaut kindoki nga kindoki na ndimaka vraiment yango te nga kindoki na ndimaka vraiment kindoki te. Maman Sophie accusée par défaut, par erreur. Ndoki. Ndoki wana ba accusé eza bato balabala te. Ndoki o ba accusé maman Sophie ezali ba membre ya AMCCT. Ezali bato brazate. Ezali ba musicien profanité otobenga ba musicien mokili. Ezali pe benemi ya Marie Misamu te. Mais Zaraka ba propre ndeko ya Marie Misamu bana na ye propre nde ba kizaki maman Ndoki. Pourquoi ba kizaki maman Ndoki? Pour ba kanisa kike na disparition ndeko na bango oya kufaki ya mobali na disparition ya Marie Misamu maman Ndoki. Je ne sais pas pour quelle raison. Après savoir Kokunda, Marie Misamu, maman a commis kozwa ba kilo na ya charge. Ya bana oye moko boti, bana yemoko oya Melisi Mabele. Hein? Donc bana oya memi de 9 mois, de 1 mois à 9 mois bimisi bango na mokili. Tant balaka bana mikie aliaka bango te. Atinaka bango ba classe. Alié saka bango atekaka ba biloko mususu oya ko teka te na vie na ye pona ko boko na bana na ye ya ebelete ya mukeka oya bande ko zwa wana zalaka Ndoki te bana bakoli ne zalaka ke liwa ezalaka pona mututu liwa eponaka te. Bana babandi kokufa maman Romi Ndoki. Je ne saurais peut-être pas mesure de vous en dire plus. Fidèles internautes, j'espère que te belé boye bayango. La chose c'est la bino ba image que les œuvres, mes œuvres parlent à ma place. Bon mon ndenge ngai na sistara maman Sophie Batekila. L'hôpital il y a Saint-Joseph. Les jours où Bachara maman la porte. Tant ma benga tonton de la presse. Maman na yo. Parce que maman so razana libumu. Maman so razo mema mwana azalara ya emoro. Mais tant mwana wana bimanga goma ya mututu. Netinga tonton de la presse. Ki bala ya ba juvenal ya ba tonton. Nazalara nga mwana ya ba maman nyonso. Ya ba maman nyonso balandaka nga. Ezaka te non comme maman mamingaba. Abota tonton juvenal zalara ya moko privé. Non. Nazala nga ya ba maman nyonso, nazala nga pe ya ba papa nyonso. Voilà. Maman na yo Sophie azana Saint-Joseph. Na kena inde tina Saint-Joseph. Malgré Molière déjà yaki kozwa déjà ba image et ça là qui peut bien te na télévision et ça là qui va baise nango ba tchaki ba policier. Pas question de presse, pas question à ba caméra na ba journaliste. Mais tellement de qui mutema mabe ba kanisa ega neti kaka ndinga likelele na dusola ki atana sala na ngama interview te mais na ola sabino image on a soki maman na niveau pas si o maman zaki no hôpital yé moko sans aide ya famille batré kaka na ba malade o bazaki na chambre et c'est là qui passe tout ça la image wana tout ça la commentaire on a na salara le même jour wana puis na makasi ya Tracy Melenga je vais oser ya okeneti na nécropole avec vienanga Chaka Congo pour na ko kata ba fleur na nenga ya masolo ya GDG pour passer à Marie Misamu silaki biso te tokene na ntina suka pota ona ti lelo ezalaka
tokendaki pour le deuxième anniversaire ya King Kester mené ya Eva la mal en cause tobite to profiter pe na tombo ya Marie Misam pour na kobongisa pour na kotala bisika nini oyo eza ya kobeba boyeba makambo nini oyo ngana chaka kongo to solaka à propos d'accusation par défaut ya maman tolo na babilo wana nyonso et puis on se revient tout juste après avec le maestro garçon bizarre aux événements brisques et dangereux et suspects, tonton de la presse congolaise, Juvenal Kibala, là où repose la confiance de celui qu'on appelle héros dans l'ombre, bébé Bokechu confort la femme aux classes mondiales. Suivez puis on se réveille tout juste après. C'est parti. Et ça n'a pas si maman Sophie Oyo Azaki n'a pas si n'a pas si merci beaucoup. Dans le barrage, Internet et la télévision, TVP et la radio, est-ce que vous TV au côté na mutu kana yo? Ou les Internet, c'est eux qui ont la force à l'IWA. Merci beaucoup, Bandero Nanga. Beaucoup de monde a une image. Et ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé. Lelo par rapport à l'actualité à Lelo. Pour nous maman Sophie a koufi pour nini. Maman wana il aurait bomi et souci. Tension. Il aurait bomi maman Sophie bateki la maman ya Marie Misam. Maman oyo aboti yo pendant 9 mois a koliso le romi mutu. Atako bandeko nanga to mirano ko solo longo pena atako baloba ke no kindo kya ngwezali. Mais jamais boko bimisango en public. Jamais. Tango bakundi Marie Misam. Batu babane ko ya moi loc maman fina moi loc maman zo mama mbota makasu bana ka bango moko ba ko zo mbongo wana nyonso. Là je vous dis la vérité ba ko changer yango na ba franc congolais. C'est grave, c'est triste, c'est regrettable. Na place o mutu mususa akize maman na yo ndoki yo moko akize maman na yo ndoki ngaka ne na sana ngaka aboye nga mwasi na nga alo balanga ke bengana maman na yo na ndako parce que za ndoki kaka nazo makele bakambote maman tiba ko maman wana na lidi zokende oyo parce que yo moki to bengi ba na ya cette Marie na zaka na soli na bango na soli na désir na soli na ya nani ya mwasi la soli na ye façon de les parler na papa GG façon de parler en tout cas on sent que il y a une rupture totale en tout cas que tout ça ma casse que nous avons qu'est-ce qui se passe parce que vraiment que bizarre sans danger to côté ka maman te ayango numéro sans danger oyo za na bolingo ya maman ya Sainte Marie on yaki mari Sainte Marie misamu to sauver na bolingo mutu nanu même sur l'église soit de ne pas to même église so ya solo ba ko ndima ke ya solo en tout cas vraiment que puis de Lausanne vraiment que to ça tout féministe ramia miss te sauver kaka image ya maman na biso ala liawa Sainte Marie misam vraiment na o changer na nga basi na vie ndenge na lingi
na ko changer na nga ba minenge na lingi mais boye ba ke mama sala ka moko mama ba changer a été tant ba tu misusu ba oluka mama na vie donc ba tu misusu ba soki nga na sala ta na mama na nga héros na ebité mais ba tu misusu ba ko mona mama eloroté mama wa boti ya commission mutu ngai lelo Juvenal na aussi ma micro na rola ta cravate na rola ta veste na benga mama oya nga ndoki quel que soit non et au sala passi maman côté hôpital na Saint-Joseph na zo téléphone nga na bengi ya mwasi alors ser nanga ozapi ponga na zo ya Saint-Joseph na tout na so bozapi toye ba situation mama ya mwasa loba na nga na mato ya bi Juvenal o moni nga na zabui yeba ke na abe na ba charge na nga na matete mwana na nga ya muki azo sala malade azo bela ba o traiter donc nga na ta ya na Saint-Joseph te nabi kaka mama oya yo azobela boakize mama ndoki ozobaki okoya Saint-Joseph te aloba na nga nyonso oto salaka efuta mara na se ye tellement liaki bana na ye biso tokota makambo wana te le salaire du péché c'est la mort nabi bon ozaka siwapi yango na ye to mekata kosolo nga na yo alobi soki oya no prévenir yo yaga kaka yo moko mais soko ye na cameraman na yo wana Mika Bajinde soka o meki ko ye na cameraman na yo wana et ko simi miko na yo o ye na caméra o bien na comprendre que besoin na caméra cachée o ye ba jour yango ke ngana aya mwasi nabi yo bongo wana lingala ser nanga abetelanga. Donc vous allez comprendre quelque part que famille ngolo y abandonna ki maman na bango. Alors na pression wana oyo presse salaki oyo presse tchaki bango et sali bango soni nde ba mega ki na mikolego ya parce que ngai ta na zo ke hôpital mama wana kolia na ye na tongo ezalaki tango bato bazoya pona ko visiter ba maladi na bango na chambre wana bazo memela bango mwa biloko kolia nde mama Sophie azo profiter pona kolia mwana na ye moko te ndeko na ye moko te. Alors ne loko oyo esalaki wana nde sali bango soni pasi bake ba récupérer mama na bango bake na ye baye kozonga na ye. Dernièrement awa bo ucho yoka ke oh non yaki na bato presse moko ba yaki na sima bazui mama ba bando lobisama biloba loba bon to condamner yango hein parce que ça a permis boye bozui mutu mais tango bato bazoya na ndako place tozo mona négligence ya bana tango bato bazoya na ndako bamoni mutu te bazui pe mama babimisi bino bozalaki wapi. Au père sabiso raison que mutakeno lukela mama biloko kolia et a passi eza passi lelo maman oya kotisi ya mabele pour na passi accusation maman oya kotisi ya mabele parce que bo traita ki ndoki maman oya kotisi ya mabele parce que bo traita ki ba komo nyonso lobake na sima na bino famille ngolo mutakufa lisusu te soki ka mutakufi na habité hein parce que maman n'endo kiti maman yo na kufi mutu akufa lisusu te na famille na bino c'est regrettable. Na kuta na frère Patrice na tout ni frère Patrice papa
Marie Misambo akufi moto ezopela na famille est-ce que okoki ata kozonga te ocha calme aloba na nga aza président ya ba musicien congolais chrétien mais aza président ya ba famille ya ba musicien te on a lingala frère Patrice apesanga. Je peux me limiter na Oetali Marie Misambo parce que aza musicien chrétien donc je suis le président son président national mais pour la maman moi je en tant que président ezalité vraiment limite ezali naza président ba musicien chrétien ya Congo mais naza président ya ba famille biologique te alors kuna tozo ke ndenge moko ya respect boto sa famille oyo eza na proverbe moko balobaka pa na biso na Afrika wake singa ya famille ebenda na kame kata na kate mais c'est comme si bato na posa ba kata pena singa oyo yo ozotalanga na nazanga problème na famille na ye biso no seme ngai pe Patrice na koza pena ka moi problème OK parfois maman dès que maman kulutu ba yoka na kate mais na yako bimisa na télévision te alors moi respect waneza là s'il vous plaît nabi que information pour bato média eza eloko moko sacré information eza sacré mais c'est-à-dire journaliste eza libre ya koloba likamda alingi mais il faut que éviter moke moi to ba commentaire. Alors vous allez comprendre que Mika côté kuna moi mawatro yo yebi masolo vous allez comprendre que ça fait mal pour clore dans cette émission pour clore la analyse oyo ça fait mal maman zaka maman papa zaka papa quel que soit c'est pas important ya ko étaler vie ya famille na bino en public ya bobe la maman na yondoki l'église c'est belé donc voilà et logo otonga to yebisa bino nde yangwana ce que le maman oya kufi ça par négligence parce que na lobaka yango ke soki maman oya kufi et zonga na mutu na bino tozo na lupango de temps à autre sans caméra normalement on entend mutu olela te ils sont là bana bango laisse ba bete ba masona bango bazo seka na bango comme si rêve na bango s'est réalisé et ça les passe mais bisotoza ba observateur même si balobara même si les observateurs ils ont toujours été observés tozota ela bino kaka mais que molimo ya mama Sophie batekila epe manakimia ya moi si ako pesa nga ba réponse moko trop sec émission na bomoni que soit histoire ya famille na bino dis à ta maman que tu l'aimes toujours pourtant batu biso ba oluka ba maman batu misusu ba bobenga ba maman na bango ba ndoki voilà. Merci Nabino. Abato tout balinga biso. J'espère que vous suivez actualité, vous suivez explication normale. Ninge makamwe banaki pe ne makamango e komi na suka ya mama kufi. Atiki ba ona lupango, atiki ba ona makamu nyoso. Mama ndoki akufi. Fabingolo mutu awatira la kufa te. Mutu akufa lisute parce que ndoki wana kufi. Nous sommes arrivés presque à la fin. Tellement trop. Donc, je dis un grand merci à vous tous. Tonton de la presse congolaise. Et Poucha Emangenge, la mère is back. Héros dans l'ombre, bébé Boké, tu confortes la femme aux classes mondiales. Mère à petit. Blaguité. Tekindoki, Basominganga. Vienanga Costa Diom ya Metio. Robert Bassende, Basselem, puis les bombardiers. José Kibala, Séverin Kibala. Wabenamo est belé. Nicole Toussevo. Agnès Toumba. Tous contre celle depuis Allemagne. Bazad Dimi. Agnès Toumba. Bazad Dimi et Panayo. Oumela. Serre dans mon propre. Merci.
à celui qu'on appelle le révérend pasteur Lebo Kanza. Nzetambila Baokata, Zambaboya Salité. Blanc la Beyoncé de la presse congolaise, Pembe na Pembe. Blandino Saku, Oumela Nayo. Un grand merci à mon cher ami Carlos Tomatala. Carlos Tomatala depuis quelque part, depuis Hollande. Merci à toi et pourquoi pas nous disons aussi un grand merci à celui qu'on appelle la perle noire. Noire Yaba Perle depuis Angleterre. Merci à vous tous. Nabato tout balaksa bolingo na bango bakojo o kamaji nazara mutu na bino nazara leki na bino nazara yaya na bino nazara master na bino. Voilà. Donc Tracy Mbelenga mikolo akomi ko de donc awome mangana banzela moko boye au moment on a ma musique na tike comme na ngoka ba analyse pour coach bengete ako coacher fait na héros dans l'ombre quelque part alinga te na boka na ngaye na tike ye moko yebi. Merci na bino nyonso ba actualité c'est belé ba analyse c'est belé to ba nobeta ma solo pour kala mingi te awa ba makambo ego ya lisusu pour dossier ko fait zakaka venanga mopa oko adrakora mane vena biso tout yanga ya yo ya biso tout Koffi Olomide venanga Jibem Piana Weranson Didi Lacoste ennemi solo ba tout wana ba artiste na biso to ke na luka bango ba be ba luka biso pour na ba actualité. Restez branchés. Nelenia Congo TV officiel avec Tonton de la presse congolaise, avec Adam Suluzolo, avec Rite Mananga, et Tonton Bolingo, aboka anaye, ikambute na mutu, to boka anabiso. Babi site à vérité, y'a mongo site actualité, o y'a site à besté, y'a site y'a masolo y'a batumito et salara. Tra Tracy Proza wana, jeune marié mais na bota bana 3 ans. Donc blaguité. Voilà. Slogan ya mikolo tozolo bakaka. To wana zo senga fona telema pour boucle pene ya lelo na ebite quoi. Slogan ya mikolo tozolo bakaka. Rira bien. Qui rira demain? Ah Jésus Seigneur. Lelo samedi. Lobi comme na la dimanche. Baluka qui ba suit. Baluka qui Bazui. Bazui avec Bonis. Tonton de la presse congolaise. Juvenal Kibala. Garçon bizarre aux événements brusques, dangereux et suspects. Blaguité. Baluka qui Bazui. Baluka qui Bazui. Bazui avec Bonis. Juvenal Kibala. Avec option. Boucle. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.